respecter que ya oyo mbwa kela na taba za kobota bana oyo totikali komona mbwa kela totikali pe komona mwana Rachel aboti te bongo apese komo pona kobwa kela yaya na ya sali yango te kaka yaya kama mutazalaki na bisalelo wana koyokela mobali totikali koyoka te ke o parce que yo otamboli déjà na nani na ya eke olinsi kobala ngai eke papa pe a permettre bongano to na ayoka et puis bana ndeko na ile ya traitaki bango kola bana bautaki na kati na ye très bien to moni place mo te na bible zali ke yo so supporta ka bana o bana banda na ko soin ya bana ya mobali na ye comme bana na ye sans ko distinguer mais na tango na biso te ya misa to uti koloba sipo eleki nyonso conseil eleki nyonso akanga baki na mobali na ye na mabe oyo nani Jacob azako sala Rachel azawana azalai kaka wana na bana banda na ye aza ko supporter to bima aza ko supporter héritage ya bana ngai bana ba kolia na sima koko na bango te mobali na ngai mobali na ngai to sala yo zo sala ngo kuna to bima awa même si mobali na zo traiter bien te keba bana héritage tala bana ne place on ya ko Rachel pesi mobali ne conseiller papa to bima awa mais avant ba bima poto zo ka mu keka na sima mama ani na lo ba jango la bana za yimuta mpungu bakisi alaki na mabanga ba benga fraud mabanga fraud na tanga bana Israel alaki net kaka na ba kutime bereti lelo na ba kitira mina libokolo yango wana ono kuta batu bazaka na mwambeli na bango oyo yango yo minu ya nzoko to bomba ona famille so comme nini puissance familiale na biso sinon na yoka yango te na sina yoka mona pe avant mutango akufa mona tikela ngo mutu susu merci ke ba famille nyonso ba village za na bansi ba ye wana banani bazana minu ya léopard to bazana mukila léopard to bazana épée o biso za nango famille wana bango bazaba riche bango bazaba héritier ba zone nyonso yo ne biloko na Laban azalaka nango na ndako Rachel azui yango bitanto ko bima na ko memba yango po puissance oyo biso pe côté nyonso ko kende so ba bana na fraud ngapi mbali na nga azana kwa la sake biso pe to na ngenge na yo ka mona pe avant mutango akufa mona tikela ngo mutu susu merci ke ba famille nyonso ba village za na bansi ba ye wana banani bazana minu ya léopard to bazana mukila léopard to bazana épée o biso za nango famille wana bango bazaba riche bango bazaba héritier ba zone nyonso yo ne biloko na Laban azalaka nango na ndako Rachel azui yango bitanto ko bima na ko memba yango po puissance oyo biso pe côté nyonso ko kende so ba bana na fraud ngapi mbali na nga azana kwa la sake biso pe to na ngenge akeli susu na bampungu abi papa na ngalo kola force za ka bampungu ko bampungu za na puissance moko te na valeur moko te mais papa na ngalo kola ngenge za ka bampungu ne pe na ko baby sango na ko sala nini na ko kende na yango azwi nyonso wana tu butu wana na mayele basali plan voilà koyebisa babokilo te koyebisa papa te koyebisa mama te koyebisa pe ba frère te bati nini lolaninga mama ani bake zamba mba jour kwenda kwenda kabazeko tina bazako zonga na kanana
na me baza kozonga na Kanana côté mabele ya papa na bango papa na Abraham no ya Abraham merci akitsaki na Isaac papa ya nani ya ye Jacob mama ani pe misanga inyata nanu nzela nini yango eleka kitamba baza kozonga siko ba kimi e pa babokilo na ya Jacob bazoke maele ye na ye Jacob na basi na ye na bana na ye na baboyi na bango na ba servante na bango ebana kuluna nzela baza kokimaka nini yango eleka kiwana zo bitango ba kimi siko bazokimaka na bampunga papa na bango soki nini yelaki bango na nzela ba longwe siko pa Laban e pa ba bokilo ya Jacob ebana be mfuta yeah bazokima donc bazokima siko papa ya ko découvrir que ba mpungu na ezalaki so na ndako te yango alobaki fona la na bango pona récupérer ba makasi na ngani so wana nde bakomi kolanda bango balandi bango tango bakomi wana sikoyo bato ayebisi Jacob ke bona lingi ozongisela ba mpungu na ngani nyonso botikali komema po bino bato bozana ngo Jacob alobi tozana ba mpungu na yo te mais agire ke oyo nyonso azwi mpungu oyo akozala modi et puis akozala na vie mokuse sikoyo papa na bango pe aye pe lisusu alobi Labani pe alobi oyo akozwa mpungu wana pe akozala modi boy sikoyo bandiko baluki na tente ya Leya bamoni bampungu te baluki na tente ya servante ya Leya bamoni bampungu te bakomi sikoyo baluki na batente nyonso bamoni mpungu moko te sikoyo ekomi na turu ya ye Rachel sikoyo papa na ye alingo ya asala baluka pe soki bampungu eza kona nde ayebisi papa na ke papa ndenge naza boye okoko simbanga te po makambo oyo eyelaka biso basi chaque mois yango eyeli ngai po na ntango wana soki yo mwasi oza na periode okoki kosala eloko moko te bazali kutu koisole bango kozala na zamba okoki kolamba te mpona impurité donc okoki mpe kolala chambre moko na mobali te sikoyo ayebisi papa na ye ke papa okoki kosimbanga te mpo naza boye naza des gens impurs donc kosimbanga te nde eloko ebikisaki ye nzoka azalaki na bampungu nyonso wana avandelaki yango na avandeli yango na kati na ye moko donc aboyi basimba papa na ye alobi ok nakosimba yo te yango nde asimbaki ye te mais sikoyo bobosana te bapesaki bagiraki deja ke oyo nyonso aza na mpungu wana akozala modi akozala Jacob pe asi alobi deja ke akozala na vie mokuse donc après wana yo okoki kokontinue nini yaki merci mama anikati na ndako ya Laban ntango Jacob azalaki wana azalaki kosambela ateyaki pe basi na ye Bible elobi ete bazalaki deja discipline spirituellement batikaki banzela ya bapapa na bango ya bampungu babandaki kosambela nzambe ya bomoi nzambe ya Jacob nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac bazalaki kosambela deja très bien les deux femmes oyo na bana na bango bakomi deja koyeba kobanga nzambe ekote deja na ndako ya Jacob ayebisaki bango bampungu eza biloko mabe ya buzoba eza nango na puissance te ndime na puissance ya tata nzambe kaka na Rachel na Leya bazwaki instruction très sévèrement mais ndenge olobi ntango bakomaki na zamba wana papa wana adécouvrir ke ngenge na ye esali nini ekimi yabi fona landa bango ntango akuti bango na nzela alobi na bango kaka boye yabi yo Jacob okimi na bomengo nyonso ozwi na ndako na ngai obotolinga le de bana basika nazalaki na bango obotolinga babibwele ebele richesse nyonso yo moto okomi na yango okei mpe sanke obeyebisa ngai c'est parce que oza moyibi me lelo oyo okondima boza kozonga na ndako na ngai sikoyo kome bana lisusu te me baesclave parce bobimi banani bamiyibi Jacob ho obenga moyibi na nini yango na yibi yo kutu moto osalanga triki na Rachel quel moko yibanga na yibene oyibi bampungu na na ndaka wana kote za bajia bana mike parce que namoni mwasi moko te mwana moko pete servant na nga moko pete esclave na nga pe moko te kati na groupe na nga oyo légion na nga nyonso naza na yango oyo aza capable ya kokende kobomaka tana na biloko buzoba wana bampungu abi lelo kondima me nga nofuta signer contrat ke soki nakangi mutu aza na bampungu wana bino nyonso bozala kosala retour na village et puis bokokoma banani baesclave wana première condition ya papa Jacob problème eza te tosine contrat me ngai mpe awa nalobi yango bien ke mutu nyonso akomona ke ye mutu azibi bampungu wana banga bamedaille wana babiloko nyonso idolatrie nyonso wana
kati na libota na ngai kati na bato ngai naza kodirige oyo nayebisi bongi biloko eza biloko bozoba bosimba yango pete mutu wana akokufa